Yebele basalaka confusion ya nyama o alors na ye ko éclaircir bino ota la vidéo. Nyama o yo badengaka ye jaguar. Oui, ndeti voiture wana un jaguar na tche koto. Oyo amibali na tche awa badengaka ye un léopard ou panthère na tche koto, léopard ou panthère. Oyo ya misatu na tche awa babengaka ye un guépard. Bango nyonso tu baza na batache lokola tigre, mais bazali ba tigre te. Tigre aza nyama mosusu, jaguar aza nyama mosusu, panthère aza nyama mosusu oyo babengi kombo ya léopard, na jaguar azali nyama mosusu bandeko nanga. Botala isusu video wa photo oyo. Oyo na tche awa azali un loup. Aza mbwa te, aza loup. Ye babengaka ye loup, un loup. Oyo na tche koto babengaka ye un coyote. Coyote. Oyo na tche na se koto yo quelque part akozala koto yo babengaka ye un chacal. Bandeko bomoni différence. Baza na forme moko, baza bilongi moko, presque bilongi moko, mais baza banyama moko te. Yo komono bi mbwa te, aza loup, aza coyote, azali chacal. Bozo comprendre? Oyo koto na tchaki koto, azali jaguar, azali léopard, azali guépard. Bandeko nanga, j'espère que na longoli moi confusion na mitou ya batu ebele. Oui, parce que nga mo pe na na moi confusion, mais au fur et à mesure na yeko comprendre. Vidéo ce qui bolingi yango, ce qui est à apprendre bino quelque chose, aimer, commenter, liker, boss no comment ça commenter, continuer comme ça na rien ma vidéo ebele ya forme boye pour efondre la biso mémoire. Merci beaucoup.